Mais Nathalie Malili n'a pas dit bon Malili en haut, japonais qui part en haut quoi. Il y a moins qui n'ont pas donc il y a trop chaud quoi. Donc là, babi que bon, bat somba les souté. Mais na oyo na moni bat wa zonga la kosomba. Sinaza kondima. Naza kondima. Na ebi ke na oyo bat wa zonga la soko somba ne ba mesa bazala ka kosomba. Un grand-père, tout ça la featuring. Mbele ke toneza ba kombo oyo. Salut et bienvenue sur cleboa.com, votre site d'information. Oza papigen, ndena ebsarabino toujours nga nazalaka mwana ngaba, hein? Nazala mwana ngaba. Là je dis déjà un grand merci à De la Nation, l'homme invisible, immonable, intouchable. Je dis encore un grand merci Nayo Sankitoko. Merci encore à Kisimboma, Tedimola, à quoi ça sert? Tout dans la studio au silo. Et pas Iwapi Mfumu Modogo. Hein? Festival de Cannes. Toyi Barangwawa. Toyo Kelarangwawa. Nulle part ailleurs. Roby Gianfranco. Nen. Papiguen, bonsoir. Tranquille. Kala. Ah ouais, on est là. Bonne année. Merci pareillement. Tokuta na Yoawa, c'est-à-dire Yonde Mouto invité bateau tout. Et ça l'occasion. C'est à l'occasion d'un projet qui aura pour but l'alliance, l'association de Modogo Gianfranco Ferré et de Bozi Boziana. Mais c'est l'album de Bozi Boziana avec la participation de Modogo Gianfranco Ferré. Donc Modogo Gianfranco Ferré a donné 3 titres à l'artiste Bozi Boziana, qui a aussi chanté dans notre album, qui est un grand artiste de la République démocratique du Congo. Donc Bozi Boziana revient sur les marchés avec l'alliance, la participation de Modogo Gianfranco Ferré. Donc c'est un projet de M. Bozi Boziana avec la participation de Modogo Gianfranco Ferré et puis le soutien du gouvernement Vintage.
Donc je suis aussi le directeur artistique aussi de monsieur Bozi Boziana. Donc directeur artistique, voilà, donc je suis là pour coordonner un peu tout ça quoi. Parce que ça batu déjà masolonga vous allez nini hein fongola pene vous allez nini batu base là déjà nini parce que tu dis ah masola bien là si vous batu base là bien boyebi écriture ya Modogo Gianfranco Ferré boyebi pe banzembo Bozi Boziana yemba na ayemba ba dernier coup de sifflet ba kula mambo ba doucouré ba Kinshasa Braza ba la reine de Saba. Donc dans cet album composé de à peu près je crois peut-être 8 titres, vous allez retrouver toutes ces merveilles du passé. Et puis il y a une chanson qui va faire aussi ta page, qui a été composée par Modogo Gianfranco Ferré et toujours chantée par Bozi Boziana. Je donnerai pas le titre parce que peut-être que bon. Donc le public sera surpris, c'est de la bonne musique, on revient à l'authentique. Voilà, on met la barre haute. Et puis il y a aussi le chant de Douba Zebi, l'explorateur de la SAP. Donc il n'y a pas 8 chants. Donc là, Aza descendant, il y a Strevos Nyarkos, il y a Modogo. Donc Douba Zebi a 8 chants. Oui, vous avez un album. Il y a alliance entre les deux grands monuments de la SAP et puis de la musique congolaise, quoi. Merci Roby. Voilà. Douba Zebi, 10 $ au port de Paris, à Zaliao. On est là pour la précision. Douba Zebi. Ah ouais. Tu peux savoir moi le coup de maman. Ça va maman? Oui, ça va. Tu écoutes un Pembeni toujours. Hein? Oui, Pembeni toujours. Hein. Bon, Ganazara toujours à côté. Il y a papa. Barobi papa Zwinzembo. Yosko et Salionde ni loko et Ubima oui. En tout cas, na sepeli vraiment makasi na vie na biso fumu parce que biso tozabananda quoi. Donc yango wana na resepela trop na nzembo vraiment o vie na biso fumu. Donc apesi na mobile nanga Douba Zebi explorateur de la SAP. Yomo komisare boy. Makasi. Maman Douba Zebi né Bien. Boni. Ouais, ça va. Les Andéni. Balobi, Ozui, moi et Loko na Katia. Les Andéni. En tout cas, nous avons un directeur artistique, Roby Gianfranco Ferré, à Autoloba. Donc, effectivement, on a eu une Kunga, donc Kunga Mobimba, comme on a tout basé bien. Biso changera ba comboté, donc voilà. Et puis, comment dirais-je, c'est une préféré qui, artiste et musicien intergénérationnel, Bozi Boziana Mbango. Parce qu'à la voix mon boyer et c'est modifié. Donc voix mon universel et puis parmi ma génération, en tout cas la voix mon boyer tikala quoi. Et on a sepelé vraiment à Yembangaï, c'est pour la première fois. Donc à Yembanga, donc voilà. Les autres salons déjà ndengeni. En tout cas ça l'a grand bien. Donc on a écouté ce bogo comme on mais bon comme presque na souka rep. En tout cas ça l'a grand bien parce que na yoka banzembo ya ba tutu na yoka banzembo ya ba proclamation na yoka banzembo ebele ya ba Kinbraza ayemba en tout cas et ça nga grand bien mo sakanate quoi et surtout que ngana za descendant direct ya Firenze donc yango na okufisi solo pour bayemba okufisi solo. L'argent ne fait pas le bonheur, mais en fait ça contribue au bonheur quoi. Mais ils appellent ma grand-mère bon côté. Vous avez pour bon ils en ont géré un autre. Mais ils ont ma grand-mère aligné. Il y a aligné l'année dernière qui non on a descendant direct il y a Firenze. Vous avez Firenze c'est ba vrai colo histoire. Il y a biloko ils en ont autre quoi. Est-ce que bango banvoati ça et donc aller bien. Est-ce que banvoati que bon banvoati raté hein au moins kutu moi kuna le blagu makamba blambe ate mais il ba véritable style ba shogun penza quoi. Vous avez ba suba ba samouraï te mais ça ba biloko. Donc on est sandal. Si ça mais Nathalie Malili na bi bon Malili ngo ba japonais ba kipa ngo te quoi.
ya moi baki nango na ndenge wana donc il y a trop chaud quoi. Merci beaucoup. Voilà, lui c'est Doubazebi, hein, et c'est un mois boy, hein, émission faut moi toto la moussa, to pelissa. Ce que tozwa l'artiste, ngafuna vanda pe, hein, ngafuna vanda pe, hein, passe un peu quitte, hein, s'il te plaît. Je dis un grand merci Nayo, Papi les Rois cartes illimitées, formule la souka illimitée, hein, to pe seulement ma bangate, hein. Luc Makanaki na Autriche tozana Boziana grand-père Boni kitoko et ça d'abord en fait ça la ndenge nini tango ozongisaka ba répertoire na ya kala tango zoyemba ngo yo moko en toi ça wonene bon en vrai dire, batum susu bazo zwelango neti inspiration ezate ya ono zongi la kala mais kala ezapo tam susu ba demande ya batum susu bakoma osepela na monka na kala alors ba senga ba demande bon ya wana esengi bon sinon te temps nazo yemba nazo sentir moi ndenge mususu nazo sentir que moi lengi moko non oui pas époque on a comme une époque parce qu'on a une époque mususu mais beteli oyo e bazo beta ya lelo ezo pesa susu moi lengi moko susu bakisa misu mususu vraiment en tout cas na bateau yo baroyoka boulot bena tango et aussi là na direction ya leki nanga do à Congo na Simolo, Jean-Louis, vraiment en tout cas, na ça sur c'est la fort. Sans oublier na idée oyo idée ya mwana nanga Roby Jean Franco Ferré. Vraiment mwana muke mais azana inspiration. C'est qu'on a le bien. Tokutanya wa lelo pona nini, c'est-à-dire boule na bino za nini. Tozana boule awa ezali boule ya featuring. Tozana boule ya featuring entre Jean Franco Ferré, Fumu na grand-père Boziana. Donc tozana genre featuring, mais featuring na biso eza méthode ya ndenge mususu. Bosi boyemba déjà tozamba liboso. Non, tozo yemba déjà. Mais si ko tozo yemba pe lisusu deux abo na album Festival de Cannes na boaki na kati ye na toute une histoire parce que oyo ngai za toute une histoire yepe aza na kati do sali featuring ya ba album ya za album na ye ngana koti yepe oyo ngai aza na kati et puis en plus dans ces pays trop parce que à Bakissi trois titres après si 3 titres oyo nakati na zoko dédié je t'aime Fumu Doubazebi et puis Babengi 55 Mbelekete. Wana ba titre modogo apesi. Wana ba titre oyo modogo a koti na kati mususu pe tozuto osala lelo mais malheureusement to repesa un titre mbangba ute mais déjà ça 3 titres oyo to yembi na to yema na modogo na toute une histoire. Si ko travailler na modogo et déjà ezo sala yo ndenge nini to koyemba pembe na yesala ko ndenge nini tango zo ka penda ke no oza pembe na mfumu sala ko ndenge non ezali moni il faut to sangisa ba idée normalement il faut to sangisa ba idée bon ezali plaisir à trop tango bozo sangisa ba idée parce que ba makambo o eselemi na minute oyo be na ba minute oyo banda ba lobby kuna esalemi
to sali moins belé na malamu to sali belé donc babakisi susu un plus kosangana na fumu Gianfranco et bakisi susu un plus susu na katia ba makambu oyangai pe e bakisi pe un plus susu na makambu oyaye donc kosangana biso esali benza eloko moko ya malamu vraiment union fait la force. Mais na lobi est-ce que ba tout temps ba yoka penza ba temps ba yoka ba plan wana ba ko ba we ba pena geno pena bosile ozong se pena ba na voix wana pena potam son so ba voix côté si là voix côté voix na rolo ba pena que ozong ça pena ba na baki sous maele on dirait na baki sous maele pour naza encadré pe na bateau yo parce que moni chant toyoko la kaka chant ezate que mutu mo sa comme na sommet ye ya soukte toujours apprendre kaka selon bateau tozozala pour donner tozozala wa place wa tam susu grand-père place wana kosala ngo boyete. Vraiment na lemba wa iba comme nani Nicole mabablo sana ya mwana kaka ya solo vamos ya iba vamos lera iba na papa lelo na kokene na chérie je t'aime ba boîte Oboki ba tuer mo comme na boîte mais voilà après ma tirande moi c'est nous mettre les clubs mais c'est le mot est passé entre Bisson non grand-père place on a salaboué mes questions dans grand-père est-ce que batu bako se retrouver pendant na voix wana pendant bako se retrouver bako kamwa lisusu po eyembeli onga na yembi na ebite so bayoka ngo kalame na zongi lisusu donc na zongi bena lisusu donc ezaloka mutu moko azongi siko soki atana ba bozi bien grand-père ya ba 85 86 pour tous ça grand-père oebisi bato ba ozela boroyo ba ozela plan oebisi bango déjà nini ba sepelaka déjà ba bomba da balarme bango tonde
nayebisi nazoyebisa bato déjà que bato bayebake eloko oyo musala oyo tozosala bakozala décité tozosala musala moko oyo tango bakoyoka yango bango nyonso tu bakozala ya kosepela lokola balobi ke bon bato basombaka lisu te me na oyo namoni bato bakozongela kosomba nazala kondima nayebi ke na oyo bato bakozongela soki kosomba ndenge bamesa bazalaka kosomba vraiment en tout cas côté wana penda naza sur po na bason parce que omoni eloko pe bason na bason tozwi bason ya talaka studio toza na studio déjà ya bien ya solo déjà vrai studio donc vraiment eloko pena oloba mingi eza te nayebi ke bato baozala déjà ya kosepela. Merci grand-père. Merci à toi. Voilà, donc tous continuer. Là, tous voient un fumo, impératori. Ouais, bon fumo. Un fumo côté le matin, ouais, s'il te plaît. Hein? Pardon. Voilà. Bon fumo. Ça va. Vous allez bien. Hein? Toujours. Au Royal, on a un champagne, c'est tout cela. Ah ouais. Nénu, ça va. Ouais, ça va, boni. Studio toujours au silo. Les autres les gagnent. Toujours. On a un projet, il y a grand-père. Tout ça là, c'est 55. La grand-père, tout ça la featuring. Mbele que tu as ba kombo yo PC. Ouais. Ozo ba komba moi. Nena titre mo bo mbele que 55. Bana kin baby. Ba kino tu baby mbele que 55. Après na toi na nzembo ya jeté me fumu toi na nzembo ya duba zebi. Eza featuring hein.
il aura pris makambo ebele, il aura pris makambo ebele, donc ndega ayembaki na festival de Cannes. Alors komi kuna lisusu. Non, featuring. Oza ma featuring, c'est-à-dire tozoyemba na ye, nde tembaki na festival de Cannes. Eza ko komate mais na 3 chansons dans l'album na ye. Il y a 3 chansons, il y a banzimbo na ye, ngana na 3 chansons. Et vous savez ndenge koyemba lisusu pembeni ya grand-père. Tout ça là déjà, tout ça là ba logo là ba tutu mwana ya sefa. Yuzali wanga wa motema. Wana tout ça là na album na festival de Cannes. Mais awa siko tene lo mususu. Tu as mbelekete donc ba to découvrir les albums ba mingi ya grand-père parce que le festival de Cannes kala mingi té ezobima. Après album naï, ça lui a plaisir, ça lui fait tirer naï. C'est quoi si batunini oyo bagozela album déjà beaucoup intitulé on peut faire non comboter moi non bon en fait album il y a grand-père ils ont un titre non bombi non tout bombi parce que ça festival va découvrir un festival de Cannes mais pour la première fois on a travaillé un magicien do à Conga. Obi que à surprendre un grave. Si parce que Jean lui a bêta déjà. Jean lui a bêta déjà, c'est si moi bêta pas bêta dans le festival de Cannes mais do à Conga surprendre un. Na vandi mana yo qui va bi oh babilo Congo on a aussi là yango yo. Première fois on a travaillé là donc bato za la surprise bon. Mon le rôle album na bimité ton studio. Base de l'album ils ont la maman. Mais festival de Cannes nécessite qui toi un mixage karaté zobima après to continue na banzembo ya mberekete. OK, merci Foum. Mberekete Papigen 55. Obi que titre pamba non, il a pris maman comme belé. Ba kino ba vrai kino ba bi mberekete. Ba comprendre l'album. C'est du lourd. Ndemo ba du lourd. Toujours du lourd. Toujours du lourd. Merci Foum. Voilà. Comme ça, tous à deux à Congo, tous à deux à Congo vite fait, deux à Congo, à côté de deux à Congo, à côté, boni deux à Congo. Ouais, ça va quitter retour. Participation na yo na masolo oyo, ils ont salo déjà ndengenini et puis aux hommes na masolo, on projet aux hommes na ndengenini déjà. En tout cas, projet za kitoko, talaka kobetana ba toka ba grand-père, boziana, veut dire, viens yemba. Si les lozoyemba kaka et voit Isaac kitoko na elengi nango ko travailler na batuka ba Jean-Franco Ferré Modogo l'infumu donc c'est pas une mince affaire, c'est du lourd ndenge moralobi
et naebi que Moussa tout ça et donc vraiment il kobota et l'eau mourir bien ou il ça bato bien bato bako sepela bako bina et puis bako bano kango de temps en temps et voilà quoi donc ils a banzembo ça rapidement ba succès il y a ba décennie hein au kango pendant 20 30 50 ans wa no pesa tuka elengi nanu donne. Non, c'est-à-dire donc c'est la réalité. Pour vraiment son habit c'est du lourd, alors c'est du lourd. Pour Banzemboza qui toko et Betami qui toko, Talaka Mutokwa Jean-Libi Koundor beta basse. Talaka Mutokwa Popoli pa beta solo. Do a Congo azo beta rythmique. Simolo ça dit machine à Kauka, machine à Kauka. Donc c'est pas de la blague. Et ils ont vraiment vrai boulot, Bozelango, Banzembuka Bambelekete 55. Mais il faut que Mbelekete 55 et l'ingelo banini. Mbelekete on nos amis. Mbelekete 55. Ça dit Bambelekete ça batoyo. Monikate, Jomo Boya na Mikili. On a Mbwakela. Non, Mbwakela bon wana Mbwakela bani faut na mfumu. Parce que Jongo ce que ba reflet na kin, qu'est-ce qu'on a qui donc 0 donc à se retrouver donc rien quoi donc rien à ma boko 0 francs ça dit 0 forme 0 disons 0 quoi et alors bah petit qui n'ont bien viens mbele so alika viens mbelekete viens 55 ça dit si la kala la forme pour ba forme comment ne ma solo yaba donc mutango asila doit Congo mbelekete 55. Merci. En tout cas, merci de Congo. Merci. Ça va petit dans le gouvernement vintage. Na bossa na petit dans le gouvernement vintage. Strass Payet. Projet projet na bango yango donc toujours tiens pardon. Toujours tient au monde, gouvernement vintage, chinois de Kin, base de Koutoula, Charlie Confort, papa français, petit nanga Kim Prince de Lausanne, Fata Kimbala, Lino Sene. Donc tout à Modogo Jean-Franco Ferré Imperatori, projet Moyango, festival de Cannes Makalamité, le continent de Masolo à Mbelekete. Mbelekete 55. Eza Mbwakela. Mbwakela te donc on explique en route. Kasi mutumo ba zongi ça inspiration de Jongo. Bon les tika parisien refoulé hein. Au monde parisien mutumo zonga na kim donc on explique en route. Ça ko libe formé si là. Non, oyo ko na kati. Oyo ko na kati Nzembo, oyo ko na kati une histoire Mbelekete. Mais qui n'a pas histoire on a 55. Le menga linga promettre nga ils ont Mbwakela. Mbwakela ti. Papi geni oyo kango sepela. Eza conseil en fait ngala ya ba Mbwakela ti ngala ba conseil. Chose morale. Merci beaucoup Mfumu. Nogo ozamo loba. Sandra de Moloka chez Imperator, Gento Moda. Kokwa koti retraite. Featuring ya vena ngai Modogo Jean-Franco Ferré na grand-père Bosi Boziana. Somo suka trop bayuma bakoti palin bamberekete bozozo abloka sika vena bino Modogo Jean-Franco Ferré azaya ko fâché mabe a fâché calamité sala sika joy oza commande golf à Weston je suis de tout seul na mboko et bimaki le na tongo babi Modogo famo nango couloir chemin de la vie mais na minute tokomo ke ba boulot tozo kende ba boulot Bomo nanga pemena Modogo bo critiquer viete vie azobeta boulot soki to yaki poto ezapo na vie to soki bagou ebele to ebaka Weston pour faire l'acception na ba TV quoi les années 80 ba Modogo bazobeta ba yoji amba moto ba machin lelo bino bakoma kopesa na bana bakomba ba yoji. Vous êtes le taureau. Moi je suis contre vous. Akim Prince de Lausanne a pesibino devoir à domicile. Waneza selo ye ngala kopesa prix ya bilamba te parce que na yebite na parler na kin soki mère aliaki lelo mais na minute na memebino papa na mwana c'est ngozo l'accent akufa na ye yeyo versus na verchache chez Imperator Modogo Jean-Franco Ferré festival de la Cannes na penta o bozo binango
bozo sepela Gento per Gento Sandra de Molokai. Merci Sandra. Voilà, Sandra. Alors, restez branchés sur Cléboa, hein, Yaboye. Et c'est un Tozoa, Benza, Preuve à l'appui. Sans oublier, il y a un $10 au port de Paris. Pour ça, on a 6 ans dans CP. Sur la vidéo, pas dans CP. Cléboa.